babosanaki 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 ngayo batitre to salaki 6 titre liboso ezali babosanaki oyo chobeta babosanaki on a les clips papa Denis Ngonde pona nini papa Denis Ngonde aza papa moko pe tozala nini fois sanga pe ba conseil belé par rapport à la musique nakanisi bolingo na yo papa katina bomoi nanga nini ngai nasalelaki yo olelo nga nazala na bomoi bobelengo luna yo papa pe bolingo na Yesu yonde nzambe nanga kumisama sanjola makolo ayonde yayananga kolo motema nanga ekumisio ekimelo nanga kumisama lisekwa na ye lekeli mayele ya bato ngoya o papa mopesi na bomo inde ye amen komona na ye lekeli mayele ya bato elekeli mayela mokili babosanaki 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 ngayoyo babosanaki ndeko ayembi révélation yanden ayembi révélation la ba message oya pesi ya longo la ba ange yemoka yo comprendre eloko nini alobi wana oyo mutu musumu ako comprendre ngo ezate soki yemoka expliquer ngo bien te siko yo zo comprendre pona ngai ba ange ba kolonga ba ke wapi bon po ba ange ba longa déjà ba ange de show ba kuya kina satan ba za déjà ba kuya kina satan ba ozela jugement na bango ba ba tikali wana siko la multitude ba longwa ki ba bi de myriades ba kuya kina satan biso nzamba telemisi biso lelo poto remplacer place wana poto sala nini toi adorer Seigneur ange akolongwa te est-ce que ya za na pouvoir à parole akoloba ke longwa ange za pas toucher pas longwa ange ya lo bible mukolo na okena lola da mukolo kokufa ke na lola akolisa Yesu alongola ba ange réalité akuna ya yebango te donc penado que pesa ordre na Yesu ba Matthieu ba Pierre ba Luc ba Jean ba sawana bon ngana koyemba boye soki nakomi na lola nakoyebisa Yesu sangisanga na ba ange poto tombola kombo na Yesu sangisa ba ange sangisa biso na ba ange poto kumisa yo mon santu ba yami balezali koseka ezalaki Abraham apanaki na mwasi na ye ange azoleka na bato mibale bayaki kovisite Abraham na moment oyo Sara sekaki nde kombo ya mwana Isaac ebimaki donc na vie na yo place ozali bato banéglige yo botaka te ofajaka te libala eza te mbongo eza te mosala eza te parceke Nzambe asala makambo na nde oyo mpo na yo oseka amen ezalaki na moto moko na kombo ya Abrahame azalaki na mwasi na ye na kombo ya Sara asalaki bambula ebele azalaki kobota te baange balekaki penepene ya ndako ya Abrahame Abraham atelemisi bango asukoli bango makolo apesi bango bila ya kolia nsima ya kolia banze balobi na Abrahame na mbulu eza koya tokokuta yo na mwana moko mwana ya mobali esika Sara azalaki esekisi ye nde kosekise baange balobi na Abrahame mwasi na yo aseki lokola aseki mwana kobota kombo na ye Isaka oyo elakisi ya kosekaseka bango batiolaki yo kasi lobi okoseka donc c'est juste ça
soki stade martyr etondi bible ezoloba nini bisika kolo yesu bande kozala bible bizalaki na fulu ya bato bande kolanda ye ya solo moto aza na yesu fo azala na fulu sikondima mpe na fulu ya maikalamba asali na oui nzambe atondisi bato nzambe atondisaki bato asala ye mosala nzambe bato bakufaki eza circonstance ya concert nde esalaki eboma bato nakoba te ke maikalamba ya bomai bato na martin non mpo namoni place abomi motu te me ngai namoni asaleli nzambe akumisi nzambe atomboli nzambe c'est pe ça ondima mpe ke moïse mbi aza ya nzambe aza ya mosala nzambe le pasteur ngai nandimaka basala nzambe nyonso bazoteya baza basali ya nzambe aétabli soki motu na moto aza na vie na ye caché wana eza makambo na ye na nzambe. Un grand merci à tous les internautes de la chaîne Prophète Richard Officiel TV. Je pense que vous êtes là. Il y a ceux qui nous suivent aux États-Unis et surtout à la femme appelée Fura Kavugo. Je vous salue et surtout à nos bien-aimés qui sont au Paris et en Belgique, ils sont au Togo, Madagascar, à Swaziland. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous disons encore merci parce que vous êtes toujours branchés et surtout qu'à chaque fois où nous passons devant ces plateaux intitulés Prophète Richard Officiel TV, vous nous écrivez, vous commentez et vous partagez. J'ai toujours dit ceci, que n'oubliez pas vous abonner, n'oubliez pas partager ce lien parce que vraiment il y a des bonnes choses qui se passent devant ces plateaux et surtout que je vous amène un grand homme de Dieu, un grand chantre de l'Éternel que vous allez bientôt reconnaître tout de suite. Je peux demander du côté régie pour me faire passer mon invité. Shalom, papa. Shalom, prophète Richard Nimi. Comment vous allez? Je vais bien. Ah, Bana Nzambe Bazo Landayo, Papa Malachi, Bana Nzambe. Nous vous recevons devant ce plateau. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Au Bazali Kolandayo. Nzambe apambola bandeko nyonso o bazolanda biso o bazali na Paris, bazali na États-Unis, bazali na Angola, bazali par-ci par-là, partout dans le monde. Donc je vous bénis vraiment au nom de Jésus. Nzamba mon abino vraiment ça une grande chose. Mon papa, est-ce que koki peut se présenter ba nzambe ba yebayo ozanani ozali pasteur ou bien ozali moyembi ozali mwana nzambe simple na ebité ozanani alors ba nzamba na posa ba yokayo nazali prophète. Ouais. Nazape chantre. Oh là là. Nzamba pesinga makabo mibale wana na makabo mususu ebomba mina ntokobimisa ngo sima. OK. Nazo exercer ministère prophétique. Nazape ko exercer ministère ya chanson. OK. Merci beaucoup. Donc vous êtes chantre de l'Éternel. Je suis chantre de l'Éternel, je suis aussi prophète. Vraiment. Okay. En tout cas, Bananzambe, soyez toujours branchés. Je vous ai reçu un homme de Dieu, un chantre de l'Éternel, Akabashi, Malachi. Alors, il va un peu nous parler par rapport à la manière qu'il a reçu son ministère ou bien l'année qu'il a commencé de chanter pour l'Éternel parce que c'est un chantre assis. C'est quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans les choses de Dieu. Il connaît vraiment très bien chanter. Et je pense que vous êtes tellement bénis. Suivez-les jusqu'à la fin parce que je pense qu'il est une bénédiction pour cette chaîne et pour tous les abonnés de la chaîne Prophète Richard. Je n'oublie pas de saluer l'archevêque Bilga Kessa, le chef spirituel de la FECC. Que ton Dieu te bénisse abondamment. Alors, Papa Malachi, nalingi na yeba moke bana nzamba zolanda yo depuis quelle année au bandi ko salela nzambe pe au bandi likambo ya musique donc oza pasteur oza prophète oza pe chantre de l'Éternel alors na nyoso mi balé nini ye liboso pe au bandi ngo na nini mbula nini pe eyaka ndenge nini bon
Et le quoi liboso on a ko loba o esalaki ki na banda tango nzamba bengi ngai. J'avais 14 ans d'âge. Ndaki no mona muke. Nzamba bengi ngai. To bani ko sala nzambe na église moko na kitambo pas prophète moko kombo kimi muke. Mais l'église moko na kitambo côté à Loadi. To bandaka na ba prophète c'était faire 96. OK. Na 2003 to koya et pas ya prophète Josué Bopol Wanzo, je le salue à passant. To travailler na prophète Josué ko consacrer biso et ko baptiser biso, dans a baptiser biso et puis ba ko tia biso maboko to bani musala. OK. To bani musala nzambe, ba évangélisation, ba suivi musala nzambe. Modération, prédication, kokamba ba kilti matinal, ba prière ya pokwa, to bani musala na ngolo nzambe, nzambe ko longola nga place wana amemi nga na église mususu yo, papa na nga molimo oyo consacré ngai. L'apôtre Falisa Matuzola na pese mo que depuis Turquie papa, nzambe vraiment abattre la bino bomba bino, Toma na nga papa na nga vraiment nzamba mona, pa ya apôtre nde likabo na nga e ko bima makasi. Okay. La musique. Bani koyemba na la charité. Tozaki ensemble na bana biso na pesa pembote Yasimini Timba. Moi na biso Yasimini Timba kola pambolo place ozali oyo akenaki papa Michel Bakenda. Ba travailler na ye bayemba kipenze moko saki pe succès boy. Vraiment. Na travail na église à la charité et kamami na mama Alphonsine Matuzola na Ipen. To travail na ba na libota wana na musique na sali musique. Nzamba eko sunga de moi évolution to okene malé na ngolo nzambe. Vraiment. Donc voilà un peu ceci. Donc tu koloboka depuis 2006 au bandi mamba musique. Depuis 2006 na bandi mamba ya musique. OK, alors ministère prophétique. Ministère prophétique oyo bandanga depuis 2003. OK, voilà. OK. Donc depuis soit ministère. Oui. Na 2003. To bandi ministère na 2006 inspiration bandi ko ya banzembo. Na mapesi na banzembo travers ba chanson na ezebele dans la banzembo ebele oyo mais na réaliser kaka 6 apam. OK. Voilà. OK. So Nathalie donc autre père spirituel na yo père de la foi na yo ils apôtre Matuzola et Falisa. Yem ta baptisa yo. Yem ta consacra ngai. Mais o baptisa onan. Prophète Josué Bopol Wanzo. O siko abanda na yo le ABC de l'évangile. Oya ba na na ABC évangile, c'est l'apôtre Matuzola. Il était papa na molimo na. Papa na nga molimo ye wana. Apôtre Falisa Matuzola waza Turquie. OK. Vraiment, en tout cas, vous allez Kolanda, les grands chantres de l'Éternel, et Papa Malachi. En tout cas, vraiment, c'est une bénédiction pour vous qui êtes fidèles dans cette chaîne. Alors, vous allez découvrir tout de suite comment Papa Malachi a impacté, comment vraiment vous allez évoluer, comment ça allait l'Inzambe. Et je pense que vous allez suivre combien de témoignages. Une expérience, il a vécu beaucoup de choses. C'est un ministre de Dieu, il est aussi chantre de l'Éternel. Donc, Azam Tomoko abandi makambo nzambe kala. Alors, tutiko yo kandenge Papa Malachi a utiko tange la biso kombo vraiment ya Papa na molimo et puis abandi musique na 2006. Mais c'est un homme de Dieu, homme de parole depuis 2003. Waouh, mon expérience c'est que ça m'a cassé. Alors, Papa Malachi, plus ou moins, au bimi c'est à combien de chansons? Bon, na bimisi na nzembo te mais na studio to sala ki nzembo to sali 6 chansons. Ah ben. Na clip moko. OK, 6 chansons. Oui. Na 6 chansons comme album, na clip moko. Na 6 wana to ki nzembo moko to sali yango clip. Ah ben, 6 chansons. Oui, 6. Do foi bima. Foi bima siko bima ba mona yango. Donc moi na bota il faut qu'on te présente. Oui. Voilà. Do bana nzambe bazelango. Bazelango vraiment ba royoka. Oyo nzambe apesi epa ya mosakoli na ye kona ko transmettre na masse comment ba yo ka message wana et sauver ba âme na bango premièrement. Parce que biloko nyonso mokili utikala nyonso to mona to utikango mais l'âme ya mutu fait la sauver. Donc quand Job bazolo ba été en réalité l'homme c'est l'esprit. Mais c'est le souffle du tout pour ça qui donne l'intelligence. Donc premièrement l'esprit ya mutu, âme ya mutu fait la sauver. Nzela banzembo, nzela mateya. Donc, il faut que tu yoka banzembo ya nzambe mingi. Tu ba yoka ba prédication pour sunga âme na bango za sauver. Amen. En tout cas, vraiment Papa Malachi azana 6 titres bandeko ezali koya
donc nazali ko senga vraiment na bana poto bozela yango bana Lubumbashi bana Congo Central bandeko ya Paris, c'est l'homme de Dieu. En tout cas, ces chansons eza déjà koya ezobima. Mais clip moko déjà ici est bimi déjà donc ko zo appelle moi morceau moké ezali ya clip ango ezali wana to ko senga na Régia Tchela biso. Je pense que papa Régia ko Tchela biso pe total clip ya papa Malachi komona na ye lekeli mayele ya mbato elekeli mayele ya mokili mayela mokili efata karizimata babosanaki 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 angayo babosanaki kobala na ye lekeli mayele ya mato oya o papa ibala ya bosembo kobota na ye lekeli mayele ya bato elekeli mayela mokili la fantema batikaki na kunda na lilita mikolo minei apolaki kuna na lilita. Je pense que Boutiko Tala pe Boutiko Landa Nzembo Kitoko vraiment papa Malachi tokoki koyoka pe quelques titres oyo ya banzembo wana obimisiona ba titre to salaki 6 titre liboso ezali babosanaki oyo chobeta babosanaki on a fait les clips. Donc ya mibale malgré yembe na clip total kitoko mais esoko yemba ngo na pesa no ba titre prophète ya babosanaki ya mibale ezali ya koseka seka. OK ya koseka seka na ko expliquer ngo pe babosanaki ya liboso ya mibale ya koseka seka ya misato ezali Job atika kinzambe te Job atika kinzambe te ya 4 ezali lokolo ya misato ezali nini ya misato ezali Job atika kinzambe te wow ya 4 ezali lokolo ya 5 ezali l'ami fidèle l'ami fidèle ya 6e ezali asalinga ngolu voilà. OK 6 asalinga ngolu est-ce que yoka mano yemba nano malgré to landi yango na clip mais o meka ko yemba nano ata mo titre muke ya 2 minutes na banza monos. OK amen lise kwana ye lekeli mayele ya bato ngoya o papa mopesi na bo moinde ye amen komona na ye lekeli mayele ya bato elekeli mayela mokili babosanaki babosanaki juste un peu ça. On est à Liboso titre babosanaki baba yami balezali koseka ezalaki Abraham apandaki na mwasi na ye ange azoleka na bato mibale bayaki kovisite Abraham na moment oyo Sara sekaki nde kombo ya mwana Isaac ebimaki donc na vie na yo place ozali bato banéglige yo botaka te ofajaka te libala eza te mbongo eza te mosala eza te parceque nzambe asala makambo na nde oyo pona yo oseka amen banguna no ba koseka ba batsola kyo ba bafinga kyo nde bango ba koseka amen donc kala te nzamba osekisa banguna na yo nzamba pambola ya koseka seka ezalaki na moto moko na kombo ya Abraham azalaki na mwasi na ye na kombo ya Sara salaki bambula ebele azalaki komonta te baange balekaki pene ya ndako ya Abraham atelemisi bango asukoli bango makolo apesi bango bila ya kolia nsima ya kolia baange balobi na Abraham na mbulu eza koya tokokuta yo na mwana moko mwana ya mobali
esika Sara azalaki esekisi ye nde kosekise baange balobi na Abraham mwasi na yo aseki lokola seki mwana kobuta komona ye Isaka oyo elakisi ya koseka seka bango bacholaki yo kasi lobi okoseka. Donc c'est juste ça. Waouh, quelle révélation, quelle révélation. Yako seka seka. Yako seka seka. Oh, donc année oyo ezaka année ya sourire. Ah bon? Nzambe fa seki sabato ba seka kala. Vraiment. Nzambe fa seki sa mitema ya basi oyo babotaka te. Quelle révélation. Ana luka mwana zwa te. Mais mukolo ana bota Samuel. Ah koseke kota la vie na ye. Dans la vie na yo pe Nzambe azo seki so kala te. Komi tungisama te. Message oyo pona yo. Nzambe azo seki sa yo. Voilà. Bana Nzambe en tout cas makambo eza grave makasi na yoki nzoto malili makasi pona ko yoka vraiment révélation oyo na kata nzembo oyo eza mateya mobimba. Yes, mateya prédication vraiment mais avec inspiration Nzambe apesa ngai. Wow. Koyemba ngo lignée wana donc c'est Dieu. Et yo moto ozwaki yango. Nzambe apesa nga banzembo na esprit. Ok. Na cause na lali nzembo ezobeta nga na ezobeta na lamuki. Ah ozwango bon. Na bandi ko enregistrer soit romona même chose na vandi soit na prière romona na matoi na nga lokwa casque otie musique ezobeta makasi. Na ozwa banzembo wana na za ko enregistrer ngo na téléphone yango ndi na landela ngo na bajenier na nga na studio poto bimisa message de mabe. Mais okomaka pe banzembo. Kokoma na komaka oui na komaka. Naza artiste compositeur. OK. Naza chanteur donc na sala nyonso nga moko. Vraiment. En tout cas, vraiment, na sepe na message oyo ya koseka seka. Ezali moko ya message ekoki koseplisa mama Fura Kavugo. Vraiment depuis Canada, oyoki révélation ya nzembo ya papa Malachi. Titre ezali ya koseka seka. Yango ezali ko benga vraiment bana potobo landa vraiment le prophète Malachi, un homme de Dieu donc qui a yemba na révélation. Do ye azo teya na loyembo azo teya na loyembo ya yemba kate makamba pamba lokola makamba oyo comme ko salema mais ya azo teya na loyembo le temps ya azo yemba vous sentez qu'il y a une prédication, il y a un enseignement. Alors vraiment je vous appelle vraiment à suivre cet homme de Dieu, c'est une bénédiction pour na bino nyonso vous allez kola na bino on ya ko seka seka. Alors na moni titre zo baki awa Job atika kinzambe te eliko loba nini Job atika kinzambe te ça veut dire que Job azalaki muto azalaki na bozwi aki na bana na ye abotaki aki na mwasi na ye na ba bien na ye mupepe moko yaki ekobebisa biloko nyonso ya ye selon Nzambe nde basolaki na Satan pour na vie ya Job. Souci ya Nzambe eza nini ndenge na pamboli Job a vivre bolamu na bana libota na ye Satan mutema likundwa ye mpo kaka bebisa nyonso ya Job. Nzambe apese ordre bebisa na yo kosimba molimo na ye te yango nazoloba molimo nde eza important na kati ya vie ya mutu bakosimba nyonso ya yo mais basimba molimo na yo te babwaki yo maladi bela na yo mais molimo na basimba te parce que soki basimbi molimo na yo Nzambe akokuta na bango tant ekoki o Nzambe alingi asala quelque chose. Job atikaki Nzambe te ba passe non se comme la qui Job souffrance se comme la qui Job a lâché qui Nzambe te azaka ko la prière Job azaka na présence en Nzambe ba boa ki maladi suna nzoto malade bimi Job na nzoto Job nzoto baby Job atika Nzambe te azaka na Nzambe yango pela sande ko monzo na ngo na problème moko to tungisa yo ozala maladi moko bo ozala likamu moko bo ezo lekela yo ozoye bate na ko sala nini ozoye bate na ko bandela wapi bien aimé ko tika Nzambe te epexo ke l'église te epexo sala Nzambe. Situation wana rédempteur moko aza un jour à côté lema. Wow, gloire à Dieu. Merci beaucoup. OK, Job atika kinzambe te bande ko bozali kolanda bino moko vraiment que ata komika katano. Ata moni ko komina suka. Message ya nzembo ya prophète Malachi ezali koloba ke Job atika kinzambe te yope kotika Nzambe ata monyo komi na suka. Je pense que zandingo mutu atika Nzambe kanga makana Nzambe komi monisa asimba pekisi te vraiment abanda kana Nzambe akota pe ba loge te akoma pe deux fois te abanda kana Nzambe si Nzambe akotombola yembe banda ka bongo non prophète moni ezana bato basi supportaka likamute papa na ngai
Oui. Déjà na bato oyo ba supporta ka souffrance. Oui, oui. Pour ebi que nzambe aza rédempteur. Ok. Atelemaka. Ata après 5 ans, Oui. ata après 10 ans, nzambe aza ka rédempteur. Akotelema na vie ya mutu moko un jour. Na ebi si yo 10 ans 15 ans souffrance on lekisi kalate ozo mona nzambe azotelema rédempteur azotelema. Est-ce que yo simba moi l'autre? Na simba nani? Na simba Jésus. Ya solo. Na simba ka Yesu. Bon, oya moi to simba na lobango na TV. To surtout ka boyo po toni stade martyr. Soki stade de martyr etondi, Bible ezoloba nini? Bisika kolo Yesu bande kozala. Bible obizaki na fulu ya bato bande kolanda ye. Ya solo. Muto aza na Yesu, faza na fulu. Sikondi ma pe na fulu ya Mike Kamba sali na stade. Oui, nzamba tondi si batu. Nzamba tondi saki batasala musala nzambe. Bato bakufaki. Bato bakufaki. Eza circonstance ya concert nde sali ke bo mabaka. Pour nga na rejuger de côté que pasteur Mike qui a salé à passant na robate que Mike Kalamba ya bomai bat na Martin non pour na moi place à bomi motuté mais nga na mona sali nzambe akumisi nzambe atomboli nzambe. OK, c'est fait ça. Voilà. On dit ma pe que Moïse Mbi aza nzambe. Asa ya mosala nzambe il est pasteur. Je crois ça. OK. Ngana ndimaka basala nzambe nyonso bazoteya baza basali ya nzambe établi. Soki mutu na mutu aza na vie ne caché. On les a makamna na nzambe. Mais ngana yebi ce sont des hommes de Dieu. Bible lobi ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ngana ko juger mutu te. Ce sont des hommes de Dieu. Bobang sa biso kana version na. Bobang sa pona ni papa. Baza basali ya nzambe, baza basali ya nzambe. Basali ya nzambe na samoy. Ah bon? Bazo sauver milimo abat. Sikoyo papa malasi en passant na meka ko mo ke somo pe yelinga kaka ndengo zolo bawana siko ndeko yo peza utoyemba nani Jérémie utoyemba longola ba ange sikoyo epa na yo ndenge ni no ko juger vraiment likamwana epa ko yemba nzembo moko libele nini omelaka yo moninga siko yo etant que chante de l'Éternel ndengo yebi makomi na nzambe ndenge nini okoko juger le kwana est-ce que yembi penza Bible ou bien abimi mo libanda Bible na kolobela on a deux contextes. Oui. Ndeko ayembi révélation yanden ayembi révélation la ba message oya pesi ya longola ba ange ange yemoka yo comprendre eloko nini alobi wana oyo mutu musu mo comprendre ngo ezate soki yemoko expliquer ngo bien te siko yo zo comprendre pona ngai ba ange ba kolongwa ba ke wapi bon pour ba ange ba longwa déjà ba ange de choses ba kuya kina Satan oui ba za déjà ba kuya kina Satan ba za la jugement na bango oui oui ba ba tikali wana la multitude ba longwa ki ba bi de myriades ba kuya kina Satan biso nzamba telemisi biso lelo pour te remplacer place wana wow pour to sala nini toi adorer Seigneur pour mon toi simba ki nini musique na monde wana kuna c'était Lucifer. OK yetango ba bengani akena na tiers ya ba ange ndenza remplacer siko biso siko ba ange to longola bango pourquoi ange olongwa c'est kabeta libanda bon abeti bata a comprendre le message na ndenge ya comprendre mais selon ngai ange akolongwa te oui oui est-ce que ya za na pouvoir à parole akoloba ke longola ange za pas toucher pas longola ange net nzembo mais ya lo bible mukolo na okena lola da mukolo ko kufa ke na lola akolisa Yesu alongola ba ange réalité akuna ya yebango te donc penazo ke pesa ordre na Yesu ordre na Yesu ba Matthieu ba Pierre ba Luc ba Jean ba Sawan en tout cas eloko wana nzambe ba ange ba ko kolongwa te ba kozala kaka wana parce que musala ba ange ba osala 24 heures sur 24 heures ba kaka mo santu par exemple malgré la révélation notée par exemple que yo soki nzembo wana yo mto yemba kango okoyemba place wana ndenge te ona okena lola bon ngana koyemba boye soki nakomi na lola nakoyebisa Yesu sangisanga na ba ange abo fototombola kombo na Yesu sangisa ba ange abo fa sangisa biso na ba ange wow fotokumisa yo mo santu so ba ba jia totinga ina komi na lola na koyebisa Jésus jo ba sangisa na ba ange po biso tokumisa yo sangisa ba ange fa sangisa biso na ba ange totombola siko na lola ki moi sina mobale ozala te esprit za kana sexe te OK tokozala milimo tokozala nenge moko mais tokoyebana na ngolu ya nzambe na yebi te soki tokoyeba pona na komi kuna te mais au moins biso bana nzambe tokozala identique tokozala nini moko vraiment voilà wow bouti koyoka prophète Malachi alobi que soki ye par exemple
révélation wana yanze mwana zaki ya ye aniaka yemba tango nga na kokoma na lola na koyebisa Jésus mais yo pe olobi koyebisa Jésus do yo pe ozosimba ka pouvoir kasi na koyebisa Yesu sangisanga na ba ange toyembela yo yo ozo autorité olobela Yesu tokosola soka apesinga pouvoir na kolobela ye na prière contre nazoloba zoyoka bongo na professeur alobelanga ndenge bon peut-être osala zo prière kuna tokozala ensemble selon Apocalypse ndenge lobi église ekozala babengango église ozala spirituelle parce que kokende nous avons trois sortes de l'église nous avons l'église oyo babengi église corps du Christ eza biso notre le temple du Saint-Esprit nous avons l'église locale oyo tokendaka biso nyonso chaque dimanche chaque semaine na église universelle oyo tokokende kuna ye moko Yesu akozala pasteur biso nyonso bafidèle tokoyoka siko mobala libala oyo balobi ke l'église taisez-vous laissez l'homme plus pas parler siwana mobali ndako loba na place wana biso basi to vandi kinya mais awa mobali sase eza par rapport ya wana ya église okuna ba to message baloba ke moi ça te donc moi si soki nguya nzambe ko tellement ça ko te ya te OK donc bango ekozala nde kuna na ngola makuna wow. La femme ici doit prêcher la parole parce que l'esprit n'a pas de sexe. Molimo ekota kutu na punda ya bala masakola. Bongo pona nini mutu talata molimo. Bongo molimo soki koteli mutu. Siko yebisa ngai pasteur moko aza moins sérieux. Musala neka kolingaka basa batu ba maman na batu église. Azo bebisa ba vie ya batu na église. Vous comprendre? Siko nzamba telemisi mwasi pour rassembler batu wana, pour préparer bango pour la rencontre à Christ. Siko yebisa nzamba ba préférer nani? En tout cas, mwasi. En tout cas, yango moni ba fille ya Tchélophane, ba ke tout na Moïse. Ba bi na Moïse, héritage ya papa na biso. Le quoi la papa botimo na mobile était tout na nzambe ce que héritage biso bana basi tokozwa ngote Moïse a tout nzambe abi le fils de Théophile ont raison il faut pas héritage malgré baza basi ba interdisait bango il faut pas héritage wana donc basi pe ba kosela nzambe ça péché te to yeba ka kuna na lola mkotro koma kuna ba msusu moi ça te ya ta moi si il faut ateya molimo nzambe kitaki na nzoto nyonso babi les femmes et les hommes ba yamba ki yango pe ba sakolaki. Quel titre oh il y a l'ami fidèle. L'ami fidèle titre oh ezali zama pesa inspiration na ba traverse na ngai. OK. Na kutai na baninga mabe na vie. C'est vrai. Baninga mabe. Oh. Na kotala na bité moninga malamu ezaka Yesu. Oui. Moninga malamu ezaka Yesu. Tala ka kamera pour moninga malamu eza Jésus. Oh. Koboya batu telinga batu. Baninga na kutai ba pengu sakipe yo. Ko pengu sa te mais ba salanga ba mabe. Donc, on a mutu moko pese confiance, mais ba memio na ba perte, ba memio na ba shit. Là, on comprend que non, malam na kanga mana Jésus. C'est que to linga na biso batu te. Linga na batu. Laissa batu sunga batu salisa batu. Mais ça na ba secret. Ba secret na minko yebisa batu te. Zala pena muta ba secret makasi. Parce que muninga malam yebisa secret, c'est Jésus. Papa ma chose marié. Ngai nanu nzamba sali ngolu te na bali na nte. Pona nini papa? Nzambe na la pesi nga mwasi te na bala. Tozo la mokano nzambe sala. Papa malachi. Na ko forcer volonté nzambe te. Ke ba oya okoma lokola Moïse Mbiye. Non. Nzamba lobi na ngate na sala ni. Moïse Mbiye, wana eza conviction na ya ko bala te. Ngai so ina trouver mwasi nzamba pesi nga. Le problème ndeke ozo luka nde mwasi. Na luka mwasi ya malamu. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ici, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Parce que moi si, si on trouve moi si, n'enge pena moi si au bibeloba, fine bongi. Pour ton ministère n'a rien à bobeba. Oui. La cause moi si moko mais moi sans azarane criminel. OK. Moi sans abimaka na pena babibali mususu. Bon ce que yo il faut ka yo ka muteka mwana komelo. Na zela kaka. Yo soko. Kwa les pasteurs ba divorce na loba na so. Na boy na bala na divorce te na ngina zaka na mwasi moko vi mobimba ti to kwa mampaka tout ça ka divorce ça peut mabe et ça péché donc je divorce ya mabe donc je le France bali lisusu donc je le France dani mosako di français mon prophète na peso mot de prophète soit français à bali na volonté nzambe azo ke na libala na ye ça divorce na mwasi liboso et ça qui volonté nzambe te to dans la volonté permissive to dans la volonté parfaite peut-être avec la volonté permissive la volonté parfaite yango kaka ba passer na so défendre que na solo ba vérité ko juger mutu na juger te comme sur volonté permissive na lobi na lingi na juger te neti ngai na linga kota na volonté permissive te
na moni mwana mwasi moko aza kitoko nazwa kaka moi ese na tuni nzambe mwasi wana bosi koyo ko ninga so nzamba l'action mwasi aza mabeme aza motema malamu ozaye prophète Richard. Oui, papa. Obi kenzamba ponela su mutu mwasi te. Mais kasi yo lobi okotuna yo bongo pona mwasi. Na malamu na mabe. So yo uzo na bénédiction de nzamba osala pambola bino. Yo zo mona te. Na monité. Na osela na nzambe. Nani na monité. Ah bon? Na osela na nzambe. Betela biso mwani ni muke pona titre oya l'ami fidèle. Voilà, l'ami fidèle. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé. J'étais dans l'ignorance, tu m'as donné ta connaissance. L'ami fidèle, c'est toi Jésus. Amen. Jésus. Oh, j'étais malade, tu m'as guéri. Chauffeur Raphaël, tu m'as guéri. Jésus. Oh Jésus, mon Jésus, tu es mon ami, tu es mon ami, Jésus, tu es mon ami, l'ami fidèle. Wow. Oh l'ami, l'ami fidèle, mon ami, mon ami, mon ami, mon Jésus, mon ami. Oh, tu es mon papa, mon Jésus, tu es mon ami. Waouh. Gloire à Jésus. Maman, Yesu akumama vraiment. Jésus est l'ami fidèle. Alors on a nyonso wana. Papa Malasina nyonso wana urusala na moni ezaki toko. Alors vision to objectif na yo, il y a musique, to ya banzembo. Objectif na mozani. Bon, objectif ya banzembo yo nzamba pesa kingai premièrement pour na ba ambabika. Ah bon? Ba ambabika Bible va aller partout dans le monde prochain la bonne nouvelle. Allez faire des tournations mes disciples. Okay. Donc message au fait côte à partout. Peut-être une prédication boye nazo ko foot avion tena ki te mboka boye. Mais nzela nzembo et qui est message sending et komi batu bayoki. Vraiment. Pe civi na kati ya am ya batu chauffer pe batu. Et puis soutien pe ya musala yango pona ko sala sorte qui est au faire évoluer. Certainement wana pena to ka to ko benga vraiment bande ko bozali ko landa vraiment li kabo boye. Ezali kabo photo soutenir vraiment. Nangai na bino bo landa biso vraiment to sunga li kabo boye potende kopé ayembe la nzambe na kimia. Wana posa vraiment ya soutien. Alors pourquoi ce que papa Malachito qui dit ko citer pourquoi mingi ya ba chantre congolais. Na moni ba ko mona chantre congolais azo yemela nzambe bien mena souka osoka comme pasteur a comme prophète a comme évangéliste na habité pourquoi ni ne sala bongo. OK. Mingi mi omoni azoyembela nzambe boy ba consacrer pasteur okutala ba femme tamar za moyembe na nkolo to suka boy a comme pasteur ba Moïse Mbiye moyembe na nkolo a comme pasteur ba Mai Kalambai. Donc mingi la plupart donc il y a ba yembe ya Congo na mona pourquoi kaka basuka ka kokoma ba pasteur ba évangéliste ba prophète ya ngana inaeba na kotu na question moko. Oui. Et pas nangai. Est-ce que José Nzita est pasteur? Mais ngana yebi wa aza frère José Nzita. Mais ate ya kazi. Ate ya kanaye. Asa mote azo sela nzambe. Boni nzamba za kati na ye. Ata évangéliste ya message ya parole de Dieu azo tia la banzembo. Il faut ate. Donc na église ate ya ate. Ata na église ba bengisaka ate ya ka ayemba kapé. Donc aza évangéliste par rapport à ndenge azo transmettre message. C'est quoi ba maman? Bible zolo ba boye. Bokene mokili mobimba bokomisa batu nyonso bayekoli na nga Yesu alobi yango. Donc batu nyonso fo bakoma bayekoli ya Yesu. OK. Fo bazala batei. Otomona souci ya royaume nzambe yango wana batu nyonso bazala batei, batu nyonso bayemba, batu nyonso basala nzambe. Siko soki batu nyonso bakomi batei nanto ko banote. Olobi soki biso nyonso to ko batei to ko banote banani. Elanga nzambe za munene basali baza muke foto bakisa kaka. Vraiment. Appela nzambe za munene. Oui. Obi soko tali bandeko bavandaka na ba bar, na ba boîte, bandeko ba osala na ba païen. Basa ebele faut ba gagner bango. Bana ba osala musala wana. Vraiment. Osomona. Ceux qui ba musu ba ko ba gagner dame ba faire. Soko moni musicien a commis pasteur, musicien a commis apôtre, musicien a commis évangéliste, c'est kazaki na ministère. So nandi Nathalie siko pasteur Mai Kalambai. Pasteur Mai Kalambai aza pasteur.
Aza pasteur, On dit aza la ministère, oui, aza la ministère. Nzambe Shalobela. Aza chantre de Dieu, aza la ministère, il est Nzambe pasteur. Shalobela yo. Nzambe alobela ngate mais aza pasteur, il exerce le ministère. OK. Na ko contredit ministère on Nzambe PCT parce que bisika kutana Nzambe nga azalaka te. Tene mon la raté ya kawana. C'est un prédicateur. Ah bon? Aza pasteur Mike Kalambai. Ya Nzambe pe. Ya Nzambe, oui, yes. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Na lobby prophète Richard, Oui, na papa. ko juger te. On a teto. Baza basali ya Na Nzambe. tunika question. Oye wana ya bango. Lokolo za na kata monde ngo na tunika pona yeba. Aza pasteur Mike Kalambai. Ya solo. Azo sala Nzambe. Femme Tama, aza mosala Nzambe, azo sala Nzambe. Ba sœur nyonso ba oyemba baza ba pasteur te. Makambo yoka ya penier les andeni. Bon, na zalaka na yebi na histoire ngo bien te hein. Na oyo nani oyo. Na landela ngo te na yebi te. Penene nani? Penier la zaka mwasi na mia bakabwana. Yo lobi Moi c'est ya Mike. Que divorce za les mais ko ba bakabwana. Moi c'est nabi hein, volonté permissive. Peut-être zalaki Nzambe alingai bazala te. Balingani basali na bango libala. So Nzambe alingaki te yo pasteur ndeni ko kubala mwasi pendant que Nzambe alingaki. Ezalaka nango pasteur. OK. To sabba to makana pe na ba sentiment na apparence pe kosaka. Omoni Samuel azaki prophète. Tango aye pa Isaïe. Amoni bande kwa David. Atali minga, atali bilombe abite. On est non consacré. OK. Alinga Nzambe abi bango te. Kasi Nzambe nda te. Si ko yo volonté na ye, sentiment te atali apparence. OK, muto papa ya consacré David alaki na brousse. So batu wana petamba zo bala. Nzambe lobela ba onklek oyo te. Bazo sala makam na bango. Peut-être ayoki Nzambe bongo et comme il a changé. Wana eza vie na privé. Voilà, ngala rechercher mutu te. Kokoti la batu te. Na koteli mutu te na zolo ba ya part de Dieu. Yes. OK, merci tokobina kosite tokobina suka. Alors, na ningi rameka kotuna papa Malachi question nanga ya avant dernière question. Ezali na carrière na yo musicale, souci na yo ezali ni to besoin ezali. Bon, na carrière nanga musicale, naza na besoin ya évolution vraiment ya musala oyo pour ekene musika. OK. Omoni même Joseph d'Arimathée asomba qui s'implique pour ba chanzo to Yesu. Musala Nzambe pe sengaka ko soutenir yango. Po toke nango musika message on est panzana. Musala esalama. Bandeko ba moni ba ko sunga musala oyo makoki oyo bokoza nango to ba producteur ba manager wa makasi oto ko sala musala to matape na musala yango ya Nzambe tombwama to komisa ngo pe quelque part. Voilà pour message comme la pe bandeko musu ba misika. En tout cas vraiment bandeko eza likambo malamu bino batu bomesana ko soutenir musala Nzambe tala esika malamu ya kolona yangoyo pe ya ko soutenir yangoyo tant musala Nzambe zo mata Nzambe akozanga te kopambola bino nde tozali kosenga pa na bino ke le prophète Malachi ana ba initiative malamu ba souci na ye ezali ke bostia ye poa na bana Nzambe o bana Paris. Je pense que vous allez kolanda le prophète Malachi. Alors, nalingi na lo babo papa, est-ce que vous pouvez appeler numéro notam susu moto ako s'intéresser pe na yo? Ba ben sa ko pe na église ko ke koyemba quelque part. Na ko koyemba na église, so ben singa na roya na dans groupe d'accompagnement. O to yana bandeko, to sali musala Nzambe. O kata mbongo te. Non, mbongo ezaka par rapport ya ndenge oyebi ke bana batu bazo futela bandaku, bazana basi na bana, fo bana balia. Mutu na faut raisonner que non, bato na bengi si ba responsable, il faut quelque chose pe malamu. Yo kata montate. Te na kata montate. Aujourd'hui, on a na bengi sa mise moko, ayebsanga $5,000 pour ya oyemba na église. $5,000 par rapport à quoi? Aya oyemba na église. Oyo oyemba, bo so $5,000 zato oyemba Nzambe te. Kasi ya ko makauto zo bana. Yo pe ko maka bon tango ko na mbonge bele na biboya bien ko za de abeni mais tango ko na mbonge bele makasi na za na net na mitu na za na mutuka te ya solo bon so na ju mutuka esenga nga carburant ikota par exemple 50 litres 50 litres za combien na za na bana na mwasi na do futela ndaku to na za na ndaku esenga futa mai futa courant sala musala bu kolata kolia na ngai et biso pe susu ba musicien ba pasteur to lingba kolata faut kolata pose la bien propre de so ba merci beaucoup très propre vraiment pose la propre siko soki na jumbonga ko somba ngote yebisanga siko donc yango to senga ka ba mbongo wana po esunga ezate ke so sala Nzambe pona mbongo te makoki wana ta on a so dépenser pa na ye na musala Nzambe na sala il faut moi quelque chose
ezala po esunga pe na ndako. Vraiment. OK, wana ko pesa numéro na suka. Et question suka yango papa Malachi limbisanga vraiment na mono lembi makasto. Pe na za makasi na lembi te nguya nzambe ezali. Vraiment. Boye ezali parmi les musiciens chrétiens. Musicien préféré na yo ezaka nani? Oh linga ko imiter pe. Parmi les musiciens chrétiens, au bas élevé. Oui, au bas élevé, au bas yebani. Bon, mais je suis na imiter mingi zaka papa Denis Ngonde. Pona nini? Papa Denis Ngonde a papa moko pe tozala ni fois, ça n'a pas ba conseil belé par rapport à la musique. Étant que parrain donc na bandeni étant que père na musique, l'expérience soit za na musique. To vanda na ye na kendaka matanga ya mwana moko pe ya son âme Levi. Tozalaka na dodo makuna pa na ye toyembaka pe na butu ango tozalaka na bato belé toyembaka ti bakendaka pe na matanga na nini na bien mortuaire tozalaka pe wana na papa Denis tozalaka wana donc ayebi nga très bien nga pe na yebi très bien parmi banzembo nini olinga koyemba nakanisi bolingo na yo papa kati na bomoi nanga nini ngai nasalelaki yo polelo nga nazala na bomoi bobelengo luna yo papa pe bolingo na Yesu yo nde nzambe nanga kumisama sanjola makolo ayonde yayananga kolo motema nanga ekumisio ekimelo nanga kumisama. Wow. Donc wana eza nzembo oyo nalingaka mingi nzembo papa Denis na pese mbote papa en tout cas mosala nzambe évangéliste Denis Ngonde ye paza na ministère na église azokamba déjà bato ndenge nzambe abengaki ye nzamba matisa papa Denis kende su likolo makasi olingake makasi papa na ngai vraiment okomo pona bilongi te naponi bilongi te naza pe basa belé na sakala bango belé banani oyo ko papa José Nzita osoueta pe ba papa José Nzita so soit tombo ya makasi pona nini nzamba tombola ye pona musala ndamba azosala bilimo bato bazobika na sima banzembo na ye bokutana déjà nazakana papa José Nzita na bien na champion mais apparemment azana kata Mobembo a voyagé déjà ou bien de bon na yebité so déjà qui faut que nobeta concert à Paris OK na yebité so déjà qui nda qui sont akete mais nzambe vraiment tambola na place azali voilà. Merci balandi ya chaîne Prophète Richard Officiel TV en tout cas to komina suka boti kolanda notre bien-aimé le prophète Malachi Moyembi Nankolo. En tout cas, initiative Vision Malamu, tu allais kosenga nabino vraiment tant mususupe okoki ko s'intéresser ko solana homme de Dieu biso to bomba kamutute to koki pe ko zipaete en tout cas l'homme de Dieu okoki pe ko pesa tu passe numéro na yo. Oui, numéro na ngezali plus 243 85 021 46 86 na bandeli plus 243 85 021 46 86. Ce qu'on bengi au prophète Malachi Akabashi. OK, tu kolanda numéro ya prophète Malachi. Alors prophète Malachi tout comme na suka, mono ya suka na bande ko bazali kolanda yo, pe partout bazali ko landa yo to ba kolanda yo, moni ya suka okoko yebisa bana nzambe. Na koyebisa bana nzambe Jésus revient bientôt. OK. Bongisa molimo na yo, bongisa am na yo po nzambe alinga sala ba grande chose. Si quand l'on visité Pambola, maman Annie, n'a pas chomboté à partir à Paris, n'a pas si mettre tour à Moma, n'a pas chomboté à partir à Paris, n'a pas si papa Jimmy Mukelenge, Jimmy Mukelenge, le grand producteur, Jimmy Mukelenge, Sanis GM Production, prophète Malachi à partir à Paris, papa Harry Paul, papa HP, n'a parti à Paris, n'a pas si binomboté. En tout cas, Basalanda Mignonso, Zamamo Nabino. Je salue encore l'apôtre Fali Samatuzola, na Turquie. Zamba Pambola, mon papa spirituel, Zamamo Nabino. Je salue aussi mon mentor, l'archevêque Billy Kiakessa, Zambe Amona au papa, Zambe Apambola, Bande Kognonso, et Nayomoro Lissousou, prophète Richard Nimi, Zamba Tombolayo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Balandi. Tokomina Souka, partagez, abonnez-vous.
ezana likambe c'est plus commenter bopesa ba opinion nabino par rapport ya musali na nzambe moyembi na nkolo. Vraiment c'est quelqu'un qui a une bonne vision, qui va vraiment soutenir l'œuvre de Dieu, qui va élever aussi l'église corps du Christ, appelez-les, soutenez l'homme de Dieu. Et je pense que l'Éternel ne manquera pas vous bénir. Ciao, 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 ciao.